Kinshasa, Congo, Brazzaville, diaspora, partout, vous avez la carte mokili, la carte de confiance et fidélité, vous pouvez s'embonda, école, le magazine d'actualité, on a à l'un des présidents, on passe que tu peux sabino, information à temps réel, la PCBino Mbote, et surtout vos alliés. Tu fais la édition de l'Abysso à Mokoalelo pour la Koyib Sabino qui va propos à Paul Kagame pour la frontière de la République démocratique du Congo et ça qu'au Kamouissa Congolais Ndenge silence absolu à Cardinal Fridolin Ambongo Pé à Moïse Katumbi Chapo. Tu as un commentaire oui. Mwana Congo, biloba loba oyo Paul Kagame président ya Rwanda awuti koloba récemment pour ma belle ya République démocratique du Congo et pesi ba Congolais nyoso kanda mais kokamwa ba leader mosusu bakangi minoko toyebite soki baza kozela nini tope pona bango eza esengo ya koyoka bozoba oyo Kagame awuti koloba selon Kagame boyebake etumba na ye eza ya ko récupérer mabele ya Est ya RDC pona bakalisi na ye ba colonisateur belge ba pesa République démocratique du Congo parti mabele ya Rwanda zokande la vérité RDC nde akoki koloba bongo et non Rwanda parce que histoire est déjà claire na niveau ya classe politique na biso to mondi ndenge ba grand leader ya classe politique va réagir avec un pacte na idéologie même société civile organisation internationale mais kokamwa ezake Cardinal Ambongo Fridolin, chef de l'église catholique romaine, Pena Moïse Katumbi Chapwe, l'homme de Kachobwe, baza intéressé te na likambo oyo. Mboka eza agressé na Rwanda, mutu nyonso aza ko dénoncer acte posé ya ba voisin na biso ya Est. Même okilikutu baza ko kamwa pe ko dénoncer yango. Komona si na niveau Paul Kagame abanda ko sala campagne contre ba autorité ya Kinshasa ya ko réclamer parti ya mabele po yango nde emonani souci ya ba conflit wana. Étant ba leader d'opinion population azalaki kozela ba réaction musclé ya Cardinal Fridolin Ambongo pe ya Moïse Katumbi Chapwe. Même awapo silence oyo eza kosalema entre les deux personnes wana neti kaka etali bango te. Zokande situation oyo eza koleka na partie Est ya République démocratique du Congo eza kosenga tozala bomoko même esprit même mental po eza question opposition te majorité pété kutu mutu akoki kozala mopanzi te parce que la patrie eza en danger et sali souzi makasi yango biso Mbonda école magazine d'actualité tobetsizika mbonda. Président Assemblée nationale Christophe Mboso a affirmé que loi sur la congolité dans la République démocratique du Congo et Bouakisama déjà kala même auteur nango ayebi yango ke ezako énervé constitution. Ndeko ya Congo, likambo ya loi sur la congolité ezaka kobetisa mbonda ndenge moko ya makasi penza. Mokolo ya jeudi 20 avril, le patriarche Mboso président Assemblée nationale alobelaki yango na moment ya communication kaka la plénière pour proposition ya loi wana eza aligné na calendrier ya session ya mars. Asalaki denu allusion ya mikolo eleki ndenge batu mingi bazalaki koleka na bureau na ye Pokaka koluka koyeba lisolo ya proposition ya loi wana. Alobi ke ba ambassadeur ba yi komona ba membre ya bureau pona koluka koyeba pe kozwa ba explication mais ye ayebisaki bango ke député Singi Pululu ayebi ye moko bien ke loi wana eza ko énervé constitution. Po proposition ya loi eleka ekobana nanu na bureau d'étude pe soki bureau d'étude aboyi yango donc bakozala na eloko mususu ya kosala te. Proposition wana ebwakisamaka déjà kutu auteur nango ayebi ke eza ko énervé constitution. Mais soki député atikaka mutu bakasi pe a déposé proposition kaka wana eza ko engagé membre moko te ya bureau. Eza ko engagé kaka ye moko. Wana maloba ya Christophe Mboso oyo abwaki bale na bureau ya Assemblée nationale po basimbeli ke ba membre misusu baza ko soutenir démarche wana. Donc pour la Christophe Mboso proposition est qu'on a discuté, ce qui est aligné, kutu, ce qui est qu'on énervé constitution na ba loi monsieur soute, ba qu'on décide yango na kimia nyoso. Et sengeli boye bake proposition babengi loi tsani eza kosala mabe na ba organisation pe na ba personnalité politique pe ba société civile misusu ya mboka oyo. Pona bango baza koloba ke eza loi ya kokabolisa bato. La titre de rappel boye bake loi wana eza proposé na mwana mboka Noël Tchani pe député Singi Pululu nde amemi makambo yango na parlement. Elobi ke soki oza congolais de père et de mère te
longola déjà makanisi ya kokoma président de la République à la République démocratique du Congo. Na ngambo ya bato ya Moïse Katumbi, bondi belangake lwa wana soki eleki ekozokisa bango makasi po leader na bango abotama na papa originaire ya île grecque de Rhodes. Tobeti kaka mbonda pe tosikeli makambu oyo na badepute na parlement bango moko bayeba kosala makanisi na bango. Biso awa tobeti kaka mbonda. Na cadre ya provocation ya Kagame contre la République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu a signé programme ya histoire pe ya géographie ya République démocratique du Congo et contre la média. Mone Congo boye bake na likambo oyo etali mabele ndenge kaka balanga zebo bayemba sangwema likambo mabele sangwema ba vrai leader batiki nanu ba divergence politique pour na répondre Paul Kagame. L'opposant Martin Fayulu Madidi président ya SID kutu asengi na ba chaîne ya TV surtout na ba responsable nango bae ba chaque jour kotia ba programme ya histoire pe ya géographie ya mboka même pendant 30 minutes pour et ko permettre na ba congolais bae ba masolo ya mboka parce que koyoka ba parole ya mutu lokola Kagame et monali ke aza confusionniste. Alors ekozala malamu koyeba histoire na géographie ya mboka po eko permettre na ba congolais ya koboya révisionnisme ya Kagame. Koyoka ndenge Paul Kagame alobaki samedi le 15 avril 2023 na Benin kuna na palais présidentiel ke parti ya Rwanda bapesa yango na Congo pe na Uganda ezali somo ya kotombokisa ba congolais même communauté internationale akoti makambo yango. Kagame alobaki lisusu pona oyo etali ba M23 ke ba congolais bazo héritage ya ba rwandais ba frontière oyo etongama durant période coloniale yango nde ekabolisa ba peuple na bango kutu bakoki même kolanda na histoire bakomona vérité yango. Na yango l'opposant Martin Fayulu Madidi a répondre boye ke ezande République démocratique du Congo mutu akoki ko revendiquer mabele na Rwanda. Elakisi ke Kagame aza troublé pe discours na ye ezali ya irresponsable. Asukisi na kolobake Congo ekotikala kaka moko pe ekokabwana te. Yango nde monda ekolo eza kosika ba politicien botikana no ba discours ya ba distraction oyo bosala kapona koluka mabumu na bino. Bosala lokola mwana mboka Martin Fayulu po likambo mabele nde yango esengi na tozo yango solution biso awa tobetisika mbonda. Jean-Pierre Bemba patron de défense ya République démocratique du Congo na Bintou Keïta mokonzi ya MONUSCO basololaki kaka pona koluka situation sécuritaire à partir est République démocratique du Congo ezala kimia. Mwana Congo boye bake chef ya MONUSCO Bintou Keïta akutalaki na Jean-Pierre Bemba oyo azali patron ya défense ya République démocratique du Congo. Question kosolola pe kobeta sete na likambo oyo etali ba désordre oyo eza koleka la partie est ya République démocratique du Congo. La suka ya masolo na bango Bintou Keïta mokonzi ya MONUSCO asepeli ndenge masolo wana elekalaki avec impact na idéologie mingi pona likambo oyo etali cantonnement ya ba rebelle ya M23. Alobi ke échange na bango eko booster volonté moko ya bango nyonso pona problème sécuritaire oyo eza ko déranger ba zone est ya République démocratique du Congo. Pe abakisi ke na likambo oyo etali kolongo ya ba rebelle ya M23 eza kutu ya kosamba te. Basololaki pe na likambo oyo ya circulation ya ba armes non autorisées po mingi bakoma na manduki sans que bazwa autorisation. Ya ko reteni awa ezake depuis ba mikolo ebele ba rebelle ya M23 oyo baza soutenir na Rwanda balongwe déjà na bisika bisusu oyo bazalaki pe ya ko reteni awa ezake depuis ba mikolo ebele ba rebelle ya M23 oyo baza soutenir na Rwanda balongwe déjà na bisika bisusu oyo bazalaki pe bisika wana etikali na maboko ya force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est et assez na mokuse. Tobetisika kambonda. Qu'on voyager partout dans le monde comme on ressemble avec un partenaire idéologique pour professionnalisme aux quick travel visa. Nil par ailleurs, car il parle à Bango Kene Boza, bah résultat moi qui toque. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto. Quick travel visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa
oyo ezali kofonctionne na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko, na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona baswa médicaux na yo, adresse eza kaka moko, Quick Travel Visa po awa nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te. Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick Travel Visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nali solo etali voyage. Donc on a voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso Quick Travel Visa aza kosala yango na ngonga muke passeport. Vous en avez voyager au Kende poto, Kende dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na Quick Travel Visa, dossier na yo et qu'on a traité na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que au toza koloba toza na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Bokotu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Katebe Katoto, grand frère ya Moïse Katumbi Chapwe, a commis prêt. Il a porté plainte contre Noël Chani dans likambo ya soi-disant nationalité étrangère. Il y a l'ekinaï Moïse Katumbi Chapwe. Ndeko ya Congo, likambo oyo ya des pères et des mères, ezane kaka kobeta mbunda. Kutu ekomi meme komema batu na justice. Tellement que ekomi ya koinda entre Raphaël Katebe Katoto, yaya liboso ya Moïse Katumbi Chapwe, contre initiateur ya loi wana mwana mboka Noël Chani. Yango esalike grand frère ya Moïse Katumbi apesa ba explication. Alobi boye, atikala jamais kokutana na Noël Chani, ancien candidat présidentiel. Kutu a lancé défi ya kosenga la Chani, ala kisaba preuve soki bakuta la paix, soki aloba ke Moïse Katumbi aza congolais te. Yango etiniye asa la plainte contre Noël Chani na makambo ya lokuta oyo aza koloba. Atomoki ya koloba ke il faut kaka akende na justice pona kolandela bango nyonso oyo baza kosala ba déclaration mensongère po yango nde eza calomnie na droit pénal. Pona ko éclaircir opinion ndeko ya Congo boye bake Katebe Katoto aza clair ya kolobake mama ya ancien gouverneur ya Katanga donc mama ya Moïse Katumbi Chapwe aza congolaise ya Bungeya pe akoli na Kashobwe donc aza zambienne te. Dossier oyo eza kaka ya kolandela po ba agitation eza trop na proposition ya des pères et des mères kutu na ba propos ya Kagame ba congolais yango kutu baza kobeta kara net kaka etali bango te. Somo to betisika mbunda. Monda école magazine d'actualité bengi sera toujours ba leader boya pour relaxer ba vision la bino et permettre que la population va comprendre bino. Likambo ya kobongisa Congo etali kaka mingi biso ba congolais surtout à la ville province ya Kinshasa. Tolu kaka mingi kotalaka likambo o etali développement yango magazine mbonda ekolo baleka yezu efongoleli ba oyo surtout bazali ba bon leader reporte po
bayeba kobimisa vision na bango bakinwa bayeba nini bazali kokanisa na kati ya vision na bango botala bino moko tomesana koyamba batu na babiro na biso na plateau na biso po moto na moto apesaka vision na ye yo ndeko ozali kolala yebaka ke po ozala un bon leader esengeli oleka na plateau ya mbonda ekolo po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes mokili eba yo bakonfirme ke oza leader ya solo tala ndenge balider bazali koleka moko bazali koyamba bango mwana mboka Alain Dewa mpe na mwana mboka Medrine Kambembe bayambaka bango avec impact mpe na idéologie po bakestion esalamaka ya kitoko oyo kopermettre ke moto na moto apesa vision na ye population emona yango bolanda biso mwa eloko oyo eza petit peuple do etumba nzoko ka matiti nemonaka pasi matiti nemonaka pasi na etumba nzoko donc yango nazo ko exhorter na profiter à travers émission OYOP. Je vais continuer à répondre à la question na yo, mais na exhorter ba ndeko na biso oyo baza na politique na Congo central ba yo kana bazala bomoko na munoko mboka nanga balobaka mikami mbwa lekila kumosi vumbukila kumosi linkoloba ba poili ya mbwa elalaka nzela moko elamukaka pe nzela moko. Il y a des problèmes parce qu'il y a des punitions, peut-être que les alliés liés par rapport à ma belle, il y a 4 générations avant. Parce que ces 4 générations, eux, ont puni, c'est là que tu as solo. Mais ce que vous commentez, est-ce que Moutou a puni pendant les 4 générations, ils ont délivré avec quel pouvoir? Il y a un papa de pouvoir nazana ngona kati nanga ndenga na fandi yawa so zaki na muntu amiso monaka o mona oazo solano azaji contact dans cette mutu oui parce que tant yoza na problème yé pa nanga na za sungate fona kota na mozindo na kolingana yeba ba setre na yo fona kota na kati ya ba setre oya yo ndenge kaka bozali komonda wala pe baza ba leader o ba bipesi mingi na développement de manière que ba commune na bango engenga ekoma kitoko yo pe tala numéro na biso yango wana soki olingi ozala prochain yeba kobenga biso po e permettre que to yamba kitoko olakisa ba kinwa idéologie na surtout mingi ya commune na siko zali po yango nde ezali base oyo ko permettre que ba pesa confiance yango magazine mbonda ekolo to betisika mbonda ba leader ya solo érosion na commune ya Kimbase que quartier Luebo et danger makasi kutu botala papa oninga zolela parce que ndako ne kala mingi te ezobukana na Congo toyebaka ke na tango akala bato mitema ma bazalaka et surtout toyebaka te soki pe bakenda wapi mikolo oyo tozali kokende okomona bakobima mingi votenga na zaso samboka ngama temela nsima ndako topenga ili bata ya lopango me kokamwa botala bazali komona te ngonga oyo papa oyo azali kolela ndenge érosion ezali kobuka ndako na ye papa atia basaki ya ndenge me ya bokasi na ye moko akoki te koluka koconvaincre force ya érosion oyo yango aleli liboso kamera mbonda ekolo de manière ke bayeba kosunga ye nabengi mpo nga moko na meki mpenza nakoki te me nasali mwa effort protection ezali mpo ke ndako ekweya te me po mbula lokola esili nanu te bambula ezali alo esengeli ke banani nyonso basaki nde ezozanga mpo nasilisa berosion nakanga esika nyonso me nasalaki effort makasi mpenza basaki me nga moko naye kolemba talaka fonctionnaire ya leta yango mpe ti siko 2 mois tozozwa te alors namoni ke nazokoka te nazobanga peut-être kokokweya lisusu talisango bakonzi baérosion oyo bapapa ebele bakufi na batension bafamille eza libanda evande komi kovolala na baeglize bato bazovivre koto na quartier ngesi Luebo Biela mpe kamba mulumba lokwa leta aza te en tout cas bapapa bekonzi ya ekolo mpo baza komona makambo oyo en tout cas baagir mpona koyede population oyo evotaki bango botunanga tozali wapi tozali na avenue 15 numéro 94 na quartier Luebo na commune ya Kimbaseke esika momoni papa aleli yango toza kotuna balider ya Kimbaseke bokenda wapi awa bozo koseleka ka ba période ba campagne électorale
po boye ko sa population na ba loso na ba nguba na ba polo bengonga oyo boza absent ba assistance ya ko sunga population yango papa aleli mbonda ebeta mabe makasia beba ko sunga eko borla ivunda lidera kimbasaka ya tongo okene apiko est-ce que omona ko lela papa te biso awa to betisika mbonda senga na bakunzi ba tango yango élection donc bakoko salisa biso toyebi que vraiment tokozala na courage ya kovoter bango et puis ya soutenir président de la République. La police ya maya mokali na boulevard Lumumba bazo continuer ko tia maboko na ba incivique. Ndeko ya Congo boye bake tango toza koluka sécurité et dans la ville province de Kinshasa mingi bana kutuna ba mineur ba koma pelelo ba suka na ba miibi ba koma komema insécurité na ndenge moka mabe botala mwana mobali o bozali komona azali na lumona muke na ngonga o esengeli akota gratuité de l'enseignement ye amipesa na ye na koiba na kobotola na kosimba ba macheti nyonso esalemaka baparent na ye kutu bayebi po bakipaka na bango sumu na yango te yango la polisi ya mokali oyo ekambamaka na commandant Mathieu bino moko boyoka ndenge nini le commandant Mathieu na population babetsaki mbonda mpo na comportement ya mwana oyo ya moyibi yaya o babengi yaya katakata donc kona na ye ndenge aza wana te so asimbi lichette nanga mokolo kuti na hotelema te donc azomona tenue de combat te oyo ya polisi azomona tenue ya FARDC te donc aye na ye ti ndenge azali awa Marichal mwana soki asimbi lichette telefone ya mama boye na nzela eleka te papa telefone eleka te ti ndeti abotolaki mutu telefone mutu ana ye kopesa plainte apa na biso totuni aza ndeni oyo te aza batatouage mwa bakare boye na batatouage mwa boye na mopende yango na tosala moko file nzela sima tokuta ye bango ebele bazomela babombe tokosenga na baparent boye bakobatela bana na bino lelo mpe gratuité enseignement ekoma mwana binere boye esengeli atanga kelasi kitoko mpo kongo alobi eza nde ya bajeunesse oyo tozali komona yango esali mabe makasi biso awa tobetisika mbonda mama mami na mwana na ye bazalaka toujours na souffrance jusque lelo bazwa lisungi te bayebaka mutu ya malamu kaka na tango ya pasi to ya mawa. Mama mami oyo bozali komona abelisa mwana bamvula ebele na maladi ya meningite pe ye moko azali kobela maladi ya diabete pe azali na lisungi te. Yango azali kosenga na bino nyonso bato ya mitema ya mawa boyeba na kosunga ye. Olie bokende kolona na bisika oyo bokobuka mbuma ya malamu te, mabele ya malamu ya kolona yango yo. Na vivre na mwano na pasi kaka. Soki na bimi kotambola na sukoli ba wara bilamba o ba West Africain. Nagenda kosaila bango musala na sukoli bilamba ba pesinga mwa quelque chose nde ko permettre ngana so mama bakisi na ngai insuline na kolia na sala aka bongo na kosenga na kosalisa bawaka bango peso ko sukoli bango bilamba basi na bango mona bazwi mwa loso mwa fufu bapesinga na ye kolia na vivre kaka bongo na mwana po na pasi nzoto eza su makasi te libumu ya bambeli ya opération nga moko pe diabétique na charge naza na musalo na sala te na pasi na sala aka baku de me bongo sukoli bilamba bafuti bapesi yo mo eloko ya kolia nde na ye kovivre na mwana po soki bongo te ezaka pasi place tolalaka yango mwa geto bakolo lupango bayokelanga mawa nde bapesanga mwa esiko po bayebi na kokende wapi nga na famille ate na Kinshasa na ndeko te tozalaki kaka na ndeko na nga papa mwano abandaki kosala bavoyage ne ya este na mama na ye nde ntango mobulu ezali kuna na 2006 nde bakufa kuna nga natikala na mwano kobokola siko bakolo lupango batali bana kokende wapi so babengani nga bapesa biso mwa geto ta esika tolalaka na mwano yango oyo kaka yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraiment nazonga na mwano na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi
botikanga te bosalisanga nazonga na mwana na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemi na kine azwi forme nga mpe napema asala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisanga basolo wana mpo naza diabétique. Tokosenga kaka na bino nyonso bato ya mitema mawa yo ozalaka mama social to pe papa social ba ONG nyonso oyo basutenaka bato oyo bazanga lisungi boyeba na kosunga mama mami po azali kolela mingi pe azali konyokwama ya tro biso awa tosengeli kaka lisungi. Rubrique oyo esepelisaka pe bino mingi pona nini boye Wilfried Samba elemani no bongiseli biso. nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te. Bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe. Pona nini boye? Pona nini boye? Pona nini boye yango wana nde kitoko. Papa pona nini basi ya mike bakoma rare na Kinshasa oyo? Eza kaka pasi kolandela baninga influence yango ezobusala ke bato babomana ozokende oluki muninga vimbi peut-être ya ngai eza nango original okolanda ke yo koma lokola ngai nzoka. Papa ya minene bakome bele pona nini bamisoso bawamela vitamine bamiso minene na bango eza ya kimia papa ndo osomona minene okokama na yo yango te mosusu abakisa mwamboma na ye mosusu mpe moki alinga tikala kaka na taille na ye wana. Bon à part ça eloko comme si na le bâti na compte basi to bakoma omela ba vitamine eleki mingi bazomona soki avandi mokie amona ka ça ne va pas kavimba mobali abenge yakatia litoi bamonika karikatira lelo le vieux Jesse Jemba masolina kitoko oyo bongise biso elongo na église ya Mateta. Likambo oyo etali kini bopeto tango tozali koloba biso magazine Mbonda Ekolo mingi bakoma kozolango na ndenge ya faux or que il faut koyeba ke ko embellir environnement ezali likambo ya Jachilingo Bilamba kate ezali pe likambo ya Jekoko Mulumba to pe chef de l'état Fachi Beton te environnement esengeli ebonga na bolingo yanga na yo parce que biso nde tozali ba bénéficiaire ya ba maladie ya ndenge na ndenge to pe ya banyama mabe soki environnement biso ezali malamu te yango honorable oyo amesala kovanda koko tiri lelo alobi nini deux jeunes bakiti chez le vieux Inkimo Kini bopeto ve tobongisa balabala matisi liboso ya ringi fo mike vieux Inkimo bayaba baelimba talaka bakini bopeto ango banini bala moko ve Inkimo pe na kanda na ye lokola kutu yebaka bakini bopeto kipaka ete yo kande agangeli bango quoi bongo l'état son rôle c'est quoi bolongo awa vieux Inkimo lokola azalaka na ye na opposition po na ye nyonso ezalaka mabe yo kande azoki avec babulu na bango opposition po amoni lokola ekomi dérangement yoka ye biso l'opposition il faut tout monde clair na makambo oyo po likambo kini bopeto oyo non mikolo pe elekaka te deux jours apamba lokola epa vieux Inkimo matiti etona na etro mwana na ye azali kosakana na bajouer oyo ya mituka nyoka pe essuye yoka na ye mwana gangi mama kupie nyoka asui mwana vieux Inkimo ebongo yoka ye moko madame vieux Inkimo ndenge akimi mbangu ayepo intervenir pour la mwana na ye Zambe Inkimo yaka nyoka sui mwana biso pasi makasi yaka noki elongwe bango wana depa Inkimo na madame na ye bamemi mwana bona centre médical pona vieux Inkimo ye akalisi alobi boye je comprends c'est le cas de parti le col la postulé en 2023 bitumba ebandi na matiti ebele na lopango boye ngaye nyonso ekomi kokoma ka le col kindoki parce que vieux Inkimo le col amoni akopostulé tellement à l'opposition azeli yango mpe na ndenge na ye yango honorable alekoko tirisiri mpe azalaka mopanzi yoka ye ezali bitumba ya parti te loko opposant to pouvoir tosalela kini bopeto idéologie ya Jachilingo Bila ekosunga moto nyonso yango esengeli toyeba ke kini bopeto etali opposition te etali pe pouvoir te ezali nde likambo ya biso population toyeba ko entretenir environnement na biso po biso nde tozalaka exposé ya maladi ya ndenge na ndenge soki to entretenir yango ekosala bien makasi yango biso tobetisika Mbonda. Merci la confiance et fidélité au bon message qu'on peut Mbonda Ekolo magazine d'actualité et surtout bon continuer à s'abonner massivement à la chaîne YouTube Nabiso Mbonda Ekolo officiel pour essayer de bien makasi et en plus passeport publicitaire Nabino
oyo etali ba église politique ya ba marque surtout boya la gosoki spécialité to sala bino na ba condition moya kitoko avec beaucoup de professionnalisme parce que eza musala auto pour pesa bino kitoko na elengi nango nga alade on a présentation ya magazine mokwalelo Wilfried Samba azaki na sima ya caméra édition ezaki ya Medline Kambemba et pourquoi pas na écrit de Mateta Oasima qui réalisation na montage ya to sango boité ça pour autant de remercier la grande Christiane Dewa o azali vraiment partenaire officiel Esika azali en tout cas bambo théâtre elongo na Ashgara o azali vraiment papa Simi Masolo to kuta la prochaine maso ikolo Yesu azongité